Baza ba modèle te pona biso. Baza ba modèle te pona biso. Ce qui se passe dans l'église Lelo, nous condamnons, nous déplorons. Tokoki ko beta maboko te parce que ils ont makambo ils ont ça la soni. Du jour au jour, oh, baza ba modèle te pona biso. Netinga personnellement, je prie. Nazo sambe na kolela penza. Eza mawa pe pasi. Comme on a la réalité où ils ont salama à cause il y a peut-être un mbongo et comme il est dangereux, il faut comprendre que to comme il a battant ma bé oyo et sengeli to téléma spirituellement. Baza ko sacrifier génération ba yebi makambazo sala. Ngai par rapport à tempérament nanga, par rapport à ndingi nanga ya ko monela makam, tout par rapport à ndingi nanga ya ko réagir, na o supporter tes locaux. Alors na kota na katité. Et ça makambo yo o mutako sala na makambo mutako sala te. Ata so oza na Saint-Esprit te. Miso nzambe eza na kati ya toilette, miso nzambe emonaka. Mais le diable o azo ko enrôler bino na kati ya ba armée wana, il n'est pas éternel. Ba sœur Rebo. Ba sœur Rebo. Rebo. Denan Rebo. Denan. Ah, on va répéter. ONG Avenir pour tous APT en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix de gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix des gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter les habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. Et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'Avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution ya Congolais et Mounani. Nakati ya Avenir pour tous. Ou la Easy Cash. N'abisibino, ba même prix de gros ya Turquie et ça les awa. Pas besoin de billets, non plus de visa. Saint-Valentin et ko vibrer makasi chez Jongade Ngandantaba oyo ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris isika oyo moto nyonso azali koya pona ko se détendre kitoko pona Saint-Valentin oyo doyebake chez Jongade Ngandantaba batieli bino 3 jours ya ambiance pona ko fêter Saint-Valentin. Ça va chauffer. Vendredi 18 février 2022 bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 double office
Chris oyo akobini sabino joli kitoko na barumba pe na badanse ya mikolo yo na niveau ya 2 fois te. Oza kolia, oza kopina, oza kosepela Saint-Valentin. Pe samedi 19 février 2022 bokozwa Cianel Alligator et les autres bakosepeli sabino na musique kitoko po awa irataka nango te. Pe dimanche 20 février 2022 sombela suka bisanga bokozwa Emile Alias de Mingongo, la voix qui cloche et le mona wenge musika poussa na tofanda ça va chauffer et cause la somme na niveau ya 2 fois te pour se jonga denga ndantaba 3 jours ya Saint-Valentin et cause la somme adresse Zaka Kasemoko 12e rue puis Dixme 94 310 Orly Topé Obengi na numéro ya téléphone Oyo 063 54 75 181 Ozamo Bimba chez Jonga denga nantaba yangonde zali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris. Non, c'est trop fort. Ba supporter bagangi. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura Frank Stemai. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour sur ces plateaux d'Agenda Cultura. Fidèle amitié des spectateurs, c'était donc là ma robe de gloire, signée l'artiste musicienne, la sœur Lombongo Lemba. Comme vous le savez, l'artiste de retour à Kinshasa après Mikole Belé aux États-Unis. Elle est de retour à Kinshasa et cette fois-ci, date de la Moko, le 20 mars. On va essayer de parler avec l'artiste dans cette émission Agenda Cultura. Ma robe de gloire que j'ai dédiée ce dimanche à mon général Silvano Kassongo. Merci papa, au Talabis avec beaucoup d'attention et pourquoi pas à Bruno Lubika Mbongo ya propre. Serlor Mbongo. Bon dimanche. Merci beaucoup, Yaglodi. Bon dimanche à toi aussi. Merci pareillement. Ça va? Oui, tout va bien. Toujours belle. Merci. Maman aussi la terre. Ah! Yes, aussi là. Secret nous Rani. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. C'est ça le secret. Babozo kolaté, ozo nunate, depotika lega wana. La jeune fille. Ah. C'est là le bibo ba na kaba kaka. Eza ngolo la nzambe, eza makasi ya mutu te. Je crois que c'est l'huile de Dieu, l'huile du Saint-Esprit. Arajeunisaka. Amen. Voilà, merci beaucoup, Sir. Alors, merci de répondre à notre invitation. C'est vrai, tant on a mouniozo kota na régime, quelle coïncidence, noir. Mais nous, toi, dimanche, est-ce que vous êtes prête à répondre à ma question sur le public na Tindelio? Grâce à Dieu, tout ça prêtaka, selon que le Saint-Esprit nous aide. Namakasité nangoyate ni makomé lobby, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Je crois que mokona biso auzana sengo pour na mituna pebiano oyo pesama. Donc prête grâce à Dieu. Voilà, merci beaucoup Serlo, merci de répondre à notre invitation. C'est vrai, il y a tellement de réactions. C'est dimanche, public n'a basé là que mais 2022 bâti. Tout dans mon esprit. Mois de mars déjà, ils ont qui n'embarquent. Déjà année ezokende mbango ndenge tozomonela yango me mikolo ezaka yango et puis 24 heures elongo ete donc lokwa 25 heures ebakisama te 23 heures mpe ozala te na journée donc bajournée nyonso ezaka na 24 heures et année oyo eza année lokola baannée ndenge eyaka mais comme année na année ezaka na baréalité nango eza année oyo nzambe apesi biso Bible lobi c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Si le Seigneur peut faire une journée, donc nous avons besoin de ça ba mois. Ce qui nous avons besoin de ça mois, à couper que ça ba année. N'est pas ça ba heure, ba seconde, ba tierce, ba iota. Donc et zalaka sikoyo question mutu o nzamba pesi ngolu ya komona année ya kokota na année ayeba nini o esenge na ngana sala parce que année za année
année ko na ba réalité, mais quand quelqu'un se prépare ndenge sengeli ndenge na lobaka souvent c'est au début ngana yekola, c'est au début que il faut poser les bons fondements, parce que ce qu'on poser ba fondement il y a bien na début au cours solo la bilan na fin. Donc il faut déjà na tango année zo banda muta kota année na ba objectif o ya zolo ba que na lingi na atteindre tel ou tel autre objectif. Mais ce muta zo kota année car vaille que vaille, en tout cas na souka muta lo lengi wana azana na incapacité à ko solo la bilan, parce que au solo la bilan sur base ya quel fondement o yotia ki na bandeli. Donc tala siko lelo toza déjà na mois de mars, ceux qui ba projet oyo ozalaki nango ti tout comme mois de mars na ne se réalisé, il faut travailler, travailler spirituellement, physiquement et de façon que ba projet wana e déjà ko se réaliser, parce que ndenge tozoloba mois de mars ango yango e comme kata na déjà sous na 4 et puis surtout to lekika le 15 mois de mars ici to comme na 4e mois et tozo ke ndenge wana. Donc eza question mutu na mutu ayi bandenge ni yakoki ko faire face na année. Voilà, merci beaucoup. C'est l'artiste musicienne Serge Laurent Mbongo sur ces plateaux. Mais quand même, bon retour hein, après combien de mois en États-Unis? 4 mois et 20 jours. Babo Zunga, ton couvre-feu facile. Gloire à Dieu, c'est une très bonne coïncidence pour Nabiso. Vous avez un couvre-feu? Non, non, même pas. Tout ça qui déjà dans la réalité à couvre-feu, il y a un couvre-feu. Et ça, la réalité, c'est mon kili. Mais si vous vivez selon que le Seigneur vous le permet, en respectant Oyo et tient la loi, Oyo sa vie à monter, je pense que ils ont un problème mon côté. Il suffit seulement il y a qu'on s'adapter, qu'on s'accommoder. Et je crois que ce que c'est Saint-Esprit, Makasi, a Pesaka. Mais quand même, 4 mois, Libanda, tout ce album, Ma robe de gloire. Est-ce que Zaki, il y avait de contrats, il y avait de projets au Kenya aux États-Unis, tout au Kenya qui voyage, mon corps? Bon, na Kenya voyage Zaki personnel, mais le quoi tout ça, basali en Zambie, tout ça na kati ya libota na Nzambe, libota na Nzambe zaka awa na Kinshasa te na Congo kakate. Mais les bottes en Zambie ou bazo pambo mananzela ya misala na biso baza à travers le monde. Ce qui fait que na séjour na ngana États-Unis, na travaillé vraiment makasi par la grâce de Dieu et na zalaki na saki musala munene par la grâce na Chicago, si bien que na zaki basé na Dallas pe na zaki vraiment en pleine activité, ba sali nzambe ba sangana ki ba organiser ki ba temps et puis na 3 grandes activités en plein Dallas. Et il y a eu un grand concert où ils ont organisé na frère Nabiso Junior Bompeti on a zopé sa beauté et puis corporation ba pasteur 2 fois ba sali ba rassemblement ya minene pona koyamba nga pe ba activité salamaki et nazaki na musala mususu na Buffalo. Buffalo eza mboka o eza na frontière entre États-Unis na Canada. Nazaki na musala kuna ma lili makasi, mais le Seigneur nous a fait grâce nazo profiter koloba merci na peuple de Dieu à Buffalo ba surprenant ki biso na modèle ba répondant qui massivement ils ont qui traversé il y a 2021-2022. J'étais très surprise. Que Dieu vous bénisse. Toujours dans le cadre de la promotion. La promotion et à Moussala, grâce à Dieu. Et puis après, yango, nazala ki bongo na Phoenix, na Arizona, ensemble na de konabiso Vincent, eza featuring moko ya kitoko o ezoko apparaître na mikoleza koya to travailler vraiment na ba professionnel sud-africain na cœur. Non, 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 c'est un travail vraiment très bien fait par la grâce de Dieu. Na pesine de konabiso Vincent, Vincent, Mbote Mingi Sikazwami, tu vois qu'il y a un concert munene kuna na Phoenix na Arizona, kuna na désert. Il y a quand même des images. Oui, en tout cas, je na memeli bino ngoté nazana juste ba morceau na téléphone nanga, mais je pense que tokotala ndenge tokoki ko illustrer oyo kokoza la professionnalité, mais bozala quand même na idée ya musalo esalamaki. Ensuite na kendaki bongo na
na Charlotte na North Caroline. Dans Caroline du Nord, pour notre na Musala, ezaki fondation et à maman Cathy Seka, oyo et bengami na kombo ya Alejosa, bazaki na sortie officielle na bango et nazaki invité pour nous agrémenter. C'était vraiment waouh par la grâce de Dieu. C'était vraiment waouh. Félicitations, maman Laure. Vraiment, merci beaucoup. Album Ma robe de gloire. Je pense que les États-Unis va comprendre esprit yango et album, va comprendre yango. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu, car à les États-Unis, parce que Claudie, c'est tous les jours que nous recevons des témoignages par rapport à l'album Ma robe de gloire et nous sommes reconnaissants, Seigneur. Voilà, félicitations, Maman Laure, surtout pour la qualité de la clip et puis la promotion. Qu'on a appelé n'a pas Christian, ça donne ça. Voilà, merci beaucoup. Merci. On va également parler, tous en moi, il y a Mars, moi, il y a maman, moi, on a Bino. Maman, t'as mon moi, il y a Mars. Esprit nini. Maman moi Mars eza moi ya ba maman ndenge otikoloba ya Glody eza moi oyo moi c'est à s'exprimaka officiellement, c'est-à-dire ba pesa biso opportunité ya ko s'exprimer. Mais tant koloba que moi c'est tambola ndenge nini na mois de mars, moi c'est tambola ndenge nini na année, voilà na année mobimba. Moi, ça tambola ndenge ni na année mobimba pour na mois de mars akuba kozana eloko akoloba. Voilà. Eza moi oba pesi biso lokumu esengeli moi si ye moko a monisa lokumu wana kobanda na vie na ye. Kotalisa na mokili que toza ba penser ya nzambe oyo nzambe akanisaki kosala na motema na ye mobimba. Kotalisa na mokili que moi si azana makoki le lenge pe mobali azana makoki ya kokende kelasi ya kosala musala ndenge Glody Simbi papier na journaliste agenda culturel. Moi si pas ko sala yango mko mususu peneti na mois de mars boy ya Glody ou apprendre moi si moko boy afandi wala na place na yo na fait que Dieu soit loué s'il le permet. Donc na mois de mars examiné na outu koloba eza mois oyo moi c'est singé à s'exprimer atalisa ya malamu oyo azalaka nango déjà ou bien na mois oyo ezala pétan au mois c'est akoki kozonga sima soki ba qualité ezalaki peut-être mokie abakisa ba qualité pour que nyon seza malamu. Avant que tout le la date le 20 mars ils appellent actualité munene to inango dimanche lelo tout sur la mokie pendant mois de mars oyo. C'est alors aux parmi ma modèle lelo. Mais quand tu vois de vidéos, il y a des serres dans les réseaux sociaux, des sextapes, on voit de vidéos, basi coucher na bambois. Ça te fait comment? Il y a des nazo sambela, netinga personnellement je prie. Nazo sambela na kolela penza parce que moi si ce qui a comprendre place na été na société mboke baby bolinga te parce que c'est la femme qui donne la vie. C'est moi si à mobile ko kufa ce qui moi si azate mais ce qui moi si azali bon moi epesami et puis jamais mobile na ba semence nous à cause dans na nzoto na ako memazemi na kati ya libumu munene ya mobile ezala na ngota mususu ka salité obe michopo. Mais na kati ya libumu moi si so omoni libumu moi si et comme na niveau et comme vision to yebi ata soki eza kiste batu bandoloba na ah robota moi si to moi parce que idée ya liboso eza que mwana azana kati c'est-à-dire que moi si nde azana makoki ya ko bomba semence pe ya ko pesa bon moye moi si azana makoki ya ko éduquer société ya ko éduquer ba roi ya ko éduquer ba prince ya ko éduquer président de la république lokola papa na biso Fatou Ngazala moi si nde muta éduquer moi si azana makoki ya ko azana en contact avec l'environnement la société moi si azana mot à dire alors ce qui moi si a commis tika na bestialité et commis dangereux il faut qu'on comprendre que to commis na batango mabe oyo esengeli to telema spirituellement to telema na mateya na malongi ndenge bozo sala be mission bo eza makambo il faut que lobela ko beta c'était tous les jours ko lobela ngo vraiment à fond parce que eza mawa pe pasi
comment on a la réalité où ils ont salama à cause il y a peut-être un bongo babi à cause de téléphone iPhone voilà bongo ils ont même la valeur il y a vie na yote ils ont la valeur même il y a bon moto na yote parce que ceux qui mutu azana crise ya identité de sala kama kambalo lenguana aoye baté que na vie on nzamba pesier azana makoki ya ko produire to ya ko reproduire ba téléphone wana msusu 80 100 fois 1000 fois autant de fois que à cause de nango bosenga parce que nzamba za capable ya ko pesa yango mais babé lozo baby ça les réseaux sociaux il y a des TikTok et ils ont mais ma bato bato basali réseaux sociaux bazo zongo lelo na réserve makasi parce que bango moko me bazo peksa bana na bango bazo regretter même d'avoir créé babiloko à réseaux sociaux mais biso bato tozo lokota réseaux sociaux soko lokoti yango zo kota nango sans réserve tout pour la lobby tout m'est permis mais tout n'est pas utile bakoki ko présenter au menu mais aux a besoin ko lia nyonso te to kenda na ba fête batandi mesa mais faut yeba aux a état na yo eza nini santé na yo esenga olia crème toté même ils ont crème ils ont ma bête mais ils ont pas bête pour la ils ont ma bête pour la moutonnion sauté ils ont ma lame pour la moutonnion sauté ils ont un bateau il faut pas lier crème ils ont un moto il faut lier crème thé ils ont kandengwana alors ceux qui battandaient le menu à réseaux sociaux pendant ils sont confortable pour na yo pendant ils ont malamu pour na yo ils ko permettre yo aux ala malamu na bo moto pe na molimo alors okoki ko zwa nyonso te bazo bimisa po babika bazo bimisa po bazwa bambongo na bango baza ko sacrifier génération bayebi makambo bazo sala mais yo tango ozo linga ozwa pendant parce que la vie est faite de choix. Il faut aussi le choix. Ce qu'on dit que faut monter miyeba, oyebi tempérament na yo, oyebi ndenge na yo akozala, oyebi ngai par rapport ya tempérament na nga, par rapport ya ndenge na nga ya ko moni na makamto, par rapport ya ndenge na nga ya ko réagir, na o supporter tes locaux. Alors na kota na katité. C'est comme ça. Réseaux sociaux ils ont boma. Et ça le cola bato et na bato musuba komi ba accro ya réseaux sociaux. C'est-à-dire soka l'équité a omona loko akufi. Nzoka nde tango pe zalaka te akufaka te. Mais et comme faut comprendre esprit ni ko kozala sima ya biloko na nyonso. Alors parce que là to kamera muto mon téléphone à $2000 mais il n'a rien. Elle n'a rien. Azana le côté $2000 il y a téléphone. Et ça na sens te papa na ngai. Et ça na sens te parce que et ça makambo yo o mutako sala na makambo mutako salate ata so za na Saint-Esprit te mais conscience et ibsarabiso alors ce qui conscience na yo koko yebiso ata liloba moke ko combattre en côté parce que conscience na yo ndenge nzamba saela ngo glodi et yebiso toujours makambo eza bien et yebiso que na tonga lelo wana mbongo te mais vous avez deux téléphones na maboko nao faut tia crédit na deux téléphones alors ce que tia crédit zoa tia pe caisse moko liboso lo pango comment appel téléphonique comme ça crédit wana so mutaye ko benga et ozongi et ko générer quand même moi bénéfice pour que okora ko survivre mais si vous avez deux téléphones ozo bengela kaka à tout moment okora ko sala économie baki pasteur Denis les sika na kitso vendre lobby on dirait bandumba ya bandumba pena basala marambona te eza bana ndako nde ba osala bana o tozo bokola déjà sur lobby mutaza ndumba ndumba eza qualité te so obengi déjà mutu ndumba so déjà mutu ndumba eza vice on comprend so obengi déjà mutu ndumba eza vice eza qualité te bana wana bazo benga na bakongo ba ndumba lelo babota bango ba ndumba babengi comment il y a trois sortes ya ndaku ya libanda ba différence wana ngala yebite ezala ya ndaku ezala ya libanda ezala ni nyonso zaka ndumba ezala soso sala ngo ya ko batama nzamba zo mona yo na miso nzamba zaka ndumba déjà so za ndumba outi bandumba wana tozo benga lelo bandumba outi na bandako so abotama na nzete te abotami na papa abotami na maman azapena bayaya na o baza déshonoré à cause ya identité ya sika o ya milatisi on comprend donc ezala o azala balabala so benge déjà ndumba azandumba ezala o azana kati ya ndako so o sala kindumba azandumba ezala o azana kati ya libala so azosala kindumba azandumba donc na miso nzambe ezati ke o azana na balabala o muso ya na kati o muso ya na libanda non na miso nzambe ezala na kati ya toilette miso nzambe emonaka donc déjà so mutabenga mindumba eza vice
Donc mutako ko encourager ngo ata mukolo moko te. Donc oyo ezo sala maso ke eza mabe so ke eza kindumba ezo sala na kati ya ndako ezo sala na libanda nyonso eza kana connotation. Vraiment si je na linga vraiment to solon parce que toi na moi na bino parce que faut côté ya batu. En tout cas Glody excusez-moi na linga solo na ba jeune fille, vous avez de la valeur mes chéris. Vous avez la valeur koleka mbambwa. Alors soko mi lingaka ko kitati na niveau amboité. Ko kitati na niveau aniaoté parce que ceux qui ont s'accouplé ou bien au sali acte moko boye sexuel ou bien acte moko boye oyo eza intime na niao na mbwa so oza na possibilité ko zwa mabele o nzamba pesi po milisa bana o zwango o milisa ngo niao c'est que donc yo moko omi benga niao or nzamba pesa o valeur ko leka niao nzamba pesa o bokonzi o boko la niao na ndako na yo akelelo bampuku ba benga kilelo kilelo eza Yesu. Lelo eza Yesu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. A changé à kate. Lelo ya solo, c'est Jésus. Parce que hier, azalaki, lelo aza, lobipe aozala. Mais le diable, oyazo ko enrôlé bino na kati, ya ba armé wana, il n'est pas éternel. Azalakate, mais ba kelakaye. Un jour, aboakamaka, aza pressé à fonctionner parce que ayebi que mi coloniser ya kotanga. Arozalakate. Mais il y a un Dieu qui existera et qui peut assurer votre éternité. Ce qu'on s'accroche quand on a l'élo, et bon au lobby. Moi la mobile on a ekulusu alobaki na Yesu andimaki que Yesu aza mwana na Nzambe ta muninga mususu afinga ki Yesu koza mukonzi so koza mobikisi mi bikisa pe biso mususu andimaki Yesu kola lobaki na ye aujourd'hui tu seras avec mon père. Nazako ça la analyse du colère aujourd'hui tu seras. Donc bien aimé, yé azana makoki ya ko assurer aujourd'hui pe lobby. C'est-à-dire annoncer verdict moko lelo aujourd'hui mais pour assurer le à venir. Alors ce qui est monaka ki lelo ce qui bomi au lobby au kufi. Donc et si mais lelo ce qui au s'accrocher na oya koki ko assurer avenir na yo, lendemain na yo. Moi, je crois que Moutandé, il faut qu'on s'aligne derrière et lobby. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets, mais malheureusement, très bien. Vous avez parmi ma modèle. Puis, église au place, Kimia, Marambo, place, Sextap pèse aussi la tête. Oui, parce que. Parce que, donc, ils sont des gros la famille de musicien chrétienne, Sextap, la vidéo, ils ont la source. Peu importe. Mais bien aimé, na en contact na basali anzambe moko parce que parmi les faux il y a les vrais. Jamais bako lobela faux ceux qui vrai ezate. Bako peut ko lobela vrai té ceux qui ba faux bazate. Ce qui se passe na église lelo, nous condamnons, nous déplorons. Tokoki ko beta maboko té parce que eza makambo ezo sala soni. Mais nous devons savoir bien aimé que nous sommes au temps de la fin. Tokomi na tango suka o que Bible elobi na biso bako toko retrouver apostasie même na kati ya église mais mosala nzambe wana nazouti koloba na tout sola kana bango to considérer bango mingi aloba na biso eloko moko s'il y a pas de modèle na tout autour na yo toi-même fais-toi un modèle pour les autres. Alors bien aimé Yesu a faïsa te batu ba faïsaka. Même na Bible, batangeli biso basala nzambe o bazoko faïsa du jour au jour o baza ba modèle te pona biso. Soki mutaza modèle te pona yo, zoye sur le col modèle. Ça te dérange pas de voir? Ça dérange. Ça dérange. Les gens benga oloba pourquoi Salim Boye, point ni komi. Mingi papa nanga, mingi vraiment, ça dérange. Et ce qui est dérangé, et là ba osala les alaka ko benga, peut-être ko pesa moi toli. Moi les mon opinion mais malheureusement bon ba opinion na biso ezaka entendu tant peut-être koloba na 30% bien 40% eza rare mais ezalaka ya na bato obengi au solo nae ayoki pe asepeli mais ça pe na mutu mususu oko benga e Glody oyebisi pe ayoki yo mais à pratiquer parce que eza ba deux nuances. Oko yoka mutu osaleli te. Il y a même Yasuka au Bengaki. Osat songi songi. Voilà, c'est alors sur ce plateau, félicitations vraiment. Bareksose bien chalelo, mais faito lobelango vraiment mois de mars parce que babi ono il y a tout les habienté les habienté pour bazampiaka mais les habienté na nini.
Bon, bah, non, le 8 mars, à Touro. Mais quand même, l'hypothèse est importante. Et le important, ils ont conscience, valeur. Ils ont très, très bien. Voilà, merci beaucoup, Serlon. Merci pour l'intervention. Dans ce sujet, on va également parler. Il y a album Nakino. Avant de le 20 mars. Nakomi Kaka avant-hier. Pour Nabiso, du jour au jour, nous prions pour un album au Maroc de gloire. Et de façon à ce que, tant qu'on a bandako, na bureau, bipai na bipai, nous avons quelque chose dans la vie na bango. Nous ne cessons de chercher le Seigneur. Déjà, depuis 2 mois, nous avons déjà 2 retraites organisées, sans compter tant Nabiso au Tuzakanango, il y a des prières chaque mardi et puis moment, c'est-à-dire que nous augmentons la fréquence pour nous soutenir l'album. Alors, comme Nzambe a eu la prière, je pense que l'album continue à faire du bien dans la vie à Batou. Et comme nous recevons aussi des témoignages, nous savons que Dieu est au contrôle. Nzambe est au contrôle. Félicitations, maman. Alors, mais quand même, les relations avec les artistes, les musiciens, et ça, question que je un peu mingi. Déjà, naturellement, nous avons commis le belate ngamoko. Mais comme yeba ndenge musala nzambe bishop ede pa lobaka mutako zala te au banga nzambe sanka yeba ka banga nzambe mutufa ko zala te au banga nzambe te sanka yeba te ka banga nzambe te l'intention même ya obunga te par la grâce de Dieu. Déjà naturellement dans la conflictualité. Si bien que na mokili zala okoza atom so na problème te musuta musazo mona ke voilà. Mais même moi de la femme, parce que quand un musicien profane, à 2-3 personnes, on peut s'en beauté. On appelle ça s'en beauté. Attends, le quoi moi de la femme, on appelle ça chala, beauté, chala voilà. On appelle ça maman Bilia, maman Marie-Claire, beauté, on appelle ça mais je 30, beauté, 8-3 personnes. Mais en tout cas, maman nyonso ya musique. Là Baleki. Cindy, la PC Mbote, Barbara Kanam. La PC maman Mbote là papa. C'est Rebo. Ma soeur. Rebo. Denan. Ah, répétez. Et l'artiste Moussoussou. On a pas ça. Mon appel qu'à monter. L'appel qu'à monter pour la oye battre ces animés, l'appel qu'à monter. Et ça va bien, hein? Comment on a ndenge ba charabino ndebo charaba musique. Et baza bande ko pona biso. On le dit toujours. So otuni maman Chala. Na ba polémique nyonso ngako parfois na sekaka. Ezalate. So tuni yemoko. Alors il y que maman Laure c'est ma fille. C'est une femme qui a eu à me conseiller, à me prodiguer des conseils dans côté libala. Tokuta na plateau, après ça ba toli, avec maman Laure, libala les a précieux. Batela libala. Nazo biso te logo. Mais quand même on s'appelle fan ya bande moné mususu. T'es fan de thé. Maman thé. En tout cas, je le dis tout haut. Maman c'est-à-dire confession religieuse nanga le bango plusieurs fois nayo kakate na radio na mutu nayo kakate je vous dis na on constater maman non c'est bon tout va bien donc je le dis tout haut là-bas en l'autre côté quand je le dis parce que naza consacré par la grâce de Dieu je suis consacré et je respecte Nzambe oyo na salelaka je respecte musala onosala et muturamutazana tendance nae so oyebi ko respecter tendance na yo te parce que peut-être olinga offert plaisir na mutu il faut mutu ayeba yo il faut mutu ayeba que aye position na eza boye il faut mutu ayeba yo ayebi que position na eza boye telelo ya kina mais quand même Koffi Olomide ambassadeur culturel na pesi pe mbote l'impression des années. En tout cas toutes nos félicitations, ils ont travaillé dans ce pays. Ils ont travaillé ces yaya. Et ceux qui vont reconnaître bango, biso pe fait ça courage parce que nazo le belate ka musique na tendance gospel. Dans la musique en général. Na mono koti po ton koti basindi. Na mo belane lo koti. Oui, c'est-à-dire que
une question par rapport à la musique en général. Voilà. Tout ça, et puis ça me fait espoir que tout ça, la musique dans Mboka. C'est un lobango. Et de comment ça loba, Mboka, ou ba reconnaître à battre tout la bi non. Ce qui yo ba reconnaître, tenga ba reconnaître nga. Peu importe le combat, peu importe le temps. Et comment on a ndenge bazo ko honorer bango, et zo pe ça biso courage à continuer, à avancer. Ba ne ba sali biso notre comité. Voilà, donc, et on peut se courage à le baquer. Ah, nous devons continuer à travailler. Donc, tout continuer comme ça à Moussala. Et si bien que tout ça là, on Nzambé, ceux qui m'ont honoré biso, ne ba honoré bango, tropé sans Nzambé, lokumu. Mais déjà, ceux qui Nzambé a honoré yo, à quoi imposer pe na mokili, et ça ni, et honoré. Mais quand même, IGF Oyemba. Bon, na uti kokoma na landa ki yango déjà nazaki na libanda na landa. Christian Zalaki. Papa Christian Zalaki, yango déjà na libanda, mais na yoki papa Christian atali singande ni makambo eleki. Mais tout ça bato tout ça musala oza spirituel. Bon, tout ça va victime ya vol, ba né ebélé alors ebélé. Et tout ça bonde là, biso to prier. Ce qui le Seigneur nous permet, il y a aussi quoi que ce soit par rapport à initiative, en tout cas, on va le faire sans problème. C'est-à-dire non, non, c'est un travail spirituel. Non, non, il faut pour mboka na biso, tous à près, il y a que ça là, oh, ils ont malam. Je pense que si Dieu permet que tout ça là, parce que il faut et y a ti la biso mon repère la carte na biso et censurer la biso mon la carte na biso parce que dans la que je me suis maman mon azo réclamer le bi bazo lié na mbongo c'est-à-dire yo moko déjà sozo yiba monga na voisin mais oui il y a des fois voilà ceux qui yo moko déjà oyiba ndeko na yo musicien c'est-à-dire IGF kangana yo donc c'est un peu ça. Donc IGF faut contacter la carte la mission par la grâce de Dieu nous permettre biso. Je crois que mais quand même le lot qui peine bien on continue et le problème c'est la réponse. Voilà, dossier 25 000, c'est vrai, maman, là, artiste musicienne, on a droit à Roloba. Mais quand même, Maître Gims, Dadju, ça va? Ambassadeur culturel aussi. Bon, déjà, ce qui va honorer mon tout, c'est qu'on a reconnu Moussala Naï. C'est bon. Voilà, merci beaucoup. On va maintenant parler à date le 20. C'est vrai, maman, alors, ok, so yo zara son kioye, oyara na makabu. Ni toujours le 20 mars. Le 20 mars, toujours la Yesu parce que yene mutazo bien abiso. C'est ça. Déjà, na beta c'était kolobake, ezana musala moko te to sala na forcing. C'est ça. Ce qui fait que parfois les gens me posent la question de ça, alors, mais comme ça, fancy aux autres de côté, aux autres à la télévision té. Je passerai à la télé ceux qui Kamaroloba et Zali. Ceux qui nous ont mis à permettre victime n'a bien plusieurs fois. Naïf ça peut vérité ya glodi. Nikolo pas na koloba nini. Ça na li kama koloba té. Pourquoi? Parce que na toyaka awa té pona koya koloba pona biso moko peut-être pona ko mitali ça non. Toyaka apona koloba na tina na o Yesu a permettre que esalama. Alors misala auto sara tout ça là on a makasi na biso té. Mais à chaque fois que Nzambe a permis que tout ça musala ezaka parce que a moni que il faut pambola na biso na bandeko ebele obayaka. Alors année passée 2021 to feta qui 20 ans il y a la mano Didio. Le 28 février awa to tu kokisa 21 ans grâce à Dieu. Alors 21 ans na biso to lobaki na Nzambe kamba biso ndenge azo kamba biso nde to ekozwa appel ya kitoko ya ndeko na biso lomwamba ope aza bénéficiaire aza yemoko artiste musala ya Nzambe wana mais aza pe bénéficiaire ya bolamu ya Nzambe na nzela ya la mano Didio. Alors le choix wana ya papa lomwamba ya la sœur pour aninira yo. Je crois que aoleka ya glodina olingo ya mbaye parce que aza pe artiste
aza musali ya nzambe na ndimi te keza par sentiment nde asali yango biso na côté na biso ki ko bondela tozo bana nzambe yo muto yebi eloko ni fo salama na ba activité ya 21 ans ya la mano didio yo muto okambara biso yo muto oko benda vers biso bato esengi to sana bango musala. Et quand l'homme de Dieu s'est présenté, en tout cas, on a eu le temps de prier. Nzambe na biso oyo asalaka apesi makoki, apesi makasi, apesi oyo nyonso ko pesa et a disponibiliser pe ba temps. On a yebaki que peu importe, même vendredi on a commis à l'aéroport na Dallas ba boy ko embarquer nga et au moins ça la loko on était frustré. Ah, oh on a testé ya Covid, il y a veille, il fallait on a le même jour. Na hôtel sko il faut na zana be mission, il faut na sa musala. Na bisi nzambe yo lokolo baki na nga que musala on est ko salama. Donc na uzana Kinshasa, na obanga te na uzana Kinshasa. Et programme bazako pesa nga po na bien na nga wana, eza otianga na retard. Le Seigneur a pourvu pour que tout somba bien, on a laissé même tomber billet wana. On peut tout somba bien pour tout coma. Donc ça veut dire que tout se passe selon que le Seigneur a permis. Dans 21 ans, on a Kinshasa le 20 mars, na Athénée de la Gombe. Et puis toujours que ne peut nous Lubumbashi. Qu'on appelle toujours que nous continuons. Vraiment toujours insister sur Yango. Non, l'inga tous topé mamuké tous la régie. Tous un moment à ma robe de gloire. Tous Mimoni ça peut-être. Au dédié on a un dimanche à l'élo. Na Glody, na papa l'homme, na ba déconnexion bazana ba caméra. Fabrice Dekani, Amama Kika, Héritier Mbulungu. Oui, ndékonabiso héritier pe azarana azopsa la photo na dédié ango na mobile nanga papa Christian Lemba na minute za retraite na dédié on a équipe mombalama no dieu za na retraite bayo kaloyembo o musala kitoko nzamba azopesa biso voilà ngana dédié on a si amolex aigle noir hôtel abiso depuis Luanda bi félicitations na yo na papa na mon frère Richard Mokondi à Bruno Lubika il faut passer invitation là Bruno Lubika bonga propre et na pesi na dédié on a Willy Nams hôtel abiso avec beaucoup d'attention les codes mondial Willy Moucheni il est pas Rosala groupe d'Ambinga à Rosala et pourquoi pas au boss Robert 277 Boss Robert et Odilon Mapouya. Voilà, de retour sur ces plateaux fidèles téléspectateurs. Merci aux bourgeois Guilain Boyan Américain Congo, Maître Lazare Mbouata, merci au Talibiso, Fifi Siwa, merci à Patrick Ngambe, Douchawata, Jérémy Converse, Baforme, maman Francine Gaulawana merde nanga. Merci Maman Francine. Ngaloula, Maman Bodi Carlette, Lauriane Choba, Jeff Kazadi, l'honorable Ariette Ouamouabi, félicitations. Et Maman Ariette. L'honorable Ariette Ouamou, Aotalabiso, Claude Vecchiala de Paris et mon général Sylvano Kassongo, Aotalabiso. Papa Kassongo, avec beaucoup d'attention. Félicitations, Maman alors. Merci beaucoup. Le 20, tu autant la musique. 20. Opaya bazoluka bamona makasi ya etonga ya nzambe Zambo yo ya bantoma ya batata Ecclesia Congo Name ya yedina bala yankela nzamba mupati Na yebi ete ozanzambe okotika te sonyo yeumela Yesu, pesa kimya. Tindangu ye basani basatola Yesu imonisa. Bato baka moi isa prière. Nako lela te. Nako maya nzambe. Nako mitungisa te. Nako maya Yesu. Asikola. Ngaina makila ya talo. Halatisa. Ngai elamba ya kembo. Apesa ngai. Kombo ya mwana mokonzi. Nako maya pona libe. Nako telengana te nazaya Yesu ngana ngoma ngaya Yesu fuila Marlene na ngoma ngaya Yesu nzambe asala batu asala bana yatika bana était Francis Diakota comment na ya Yesu et osala bien Claude Pani Plamedi Pidong Plamedi Bonne Aigle to ma Yesu alors maman alors tozo billet au wapi en tout cas billet est disponible
déjà Victoire ezaka beaucoup fréquenté. Ce bakoko leka na A60, il y a avenue Victoire. Donc Victoire numéro A60 na Matongé, quartier Matongé 2. La commune A60, quartier Matongé 2, commune Yakalamou. Pembe ya salle de fête La Grâce. OK. 081, bakoko benga pe na numéro wana eza bande ko baza kuna 00 81 811 081 00 81 811 voilà eza numéro ya frère Nabiso producteur l'homme Mwamba oyo azakuna na Matongé bato bazali na Brazzaville Luanda Angola Côte d'Ivoire pour ça neni po bazwa billet bakoki ko benga kana na numéro oyo soit bakoki ko benga biso directement na 099 751 30 78 to bandela 099 751 30 78 bakoki ko benga biso directement bakozwa benga pe na numéro za affiché bakoki ko benga pe na numéro za affiché numéro ya Glody ako orienter bino pour que boko kako zwa ba billet sko bato bazaneti na France Paris bazana États-Unis on peut voir aux autres billets pour baya bazoya bazoya bandeko bele bazoya ba maman équipe moko eza ya ba maman rema baza pe na ba activité na cadre ya mois de la famille ba kisa ki programme na programme na bango ce qui fait que baya avant ba sœur Augustine o la mano Didi tout ça au baza na France bazoya et donc bandeko bele bazo talibanda bazoya pour ba participer pe na activité o ya le 20 mars donc et puis ils ont bandé comme ça bazo yati mais pour na participer bazo sombe la bande ko na bango ba billet nazo pe ça merci déjà en venant ici maman Hélène Maba a sombi 100 billets déjà pour na ba proche nae c'est comme ça que ça se passe ata soki yoko yate benga na ba numéro to pesi sombe la ba billet ba maman mami ming bazana France ba maman mami bazana France maman Marie bazana France Suisse ba somba ba billet ba ndeko bele bazana poto ba somba ba billet awa na kisa ba fifi Madeleine ba somba ba billet awa asombi ba ndeko famille alobi kaka maman lo pesa nga autant de billets ba ko ya kozwa donc c'est toi zanetina na place au moyen commenter bon ça ndenge ni pointa quand même concert en direct est-ce que lelo ekomi pe mutaza musika kotala bino pe mais to ça la live mbala moko te to ça la live mbala moko te parce que ils a quand même concert produit na une maison de production à sali ba dépense et puis vous on a ba panneau vous donc félicitations na papa l'homme Mwamba na oui ngava na benga yo na mu na yebaki ngabi Nathalie Kalami Glody aboni déjà affiche ma affiche ya bazo bega ta Glody et en tout cas yo attendeur il y a activité benga merci tonton donc c'est un peu ça mais oh les spécial et dans Monica appelle de la vie Glody Moni ba donc c'est un peu ça les na plateau na rozonga no première émission na yango yo fait et ça lit très bien et ça vraiment première émission grâce à Dieu merci pour la koyamba biso na nzela na ngana lo toujours biso parce que na mona que eza lisanga nyonso ya la mano Didi on nous recevons ozo recevoir ministère nyonso la mano Didi mais quand même combien de places eza na salle wana et ba place eza pour na batu nyonso na batu tout en tout cas boya il y aura toujours de place pour na mutu nyonso akoya boya pour la gloire de Dieu. Mais quand même, dans mon affiche, il y a Sœur Eunice. Oui, Sœur Eunice Maniang, on dit mon ça biso bien. Mosika na yo vinanga ina passion et ça n'engwana. Est-ce que soit bien invité on est ça papa l'homme Mwamba baza ba moko papa Christian non baza ba maman exigeant na baza ba maman tant que papa l'homme a proposé biso maman Sœur Eunice a proposé biso maman Keps en tout cas tout le monde a qui ont les solo qui donc il y a pas de problème nzamba pa maman Keps papa Olivier Oliane musique grand que Dieu le bénisse Sœur Napso Eunice Nze moni ça biso pe bola mingi mama matondo pardon bokabolande mo ate eza sikoyo loko eza activité salamana producteur eza contrat
biso tokokota na contrat ya unicité tokokota pe na contrat ya capacité non eza activité producteur aye to solo laka papa lo voilà eza ndenge musala ezo sala mela ba sœur na biso ad cap sœur enti voilà ba invité nanga donc tant producteur aye linga ba invité na pamboli nzambe ndenge moko te mama alors voilà tout dépend ya producteur ndenge osala contrat na ba voilà faut ya maye comme ça on va préciser très bien merci beaucoup so la ki biso na ngana biso ke te wani za na ko ba ndeko na biso donc tout ça lisanaka mais le quoi producteur il faut pas solo là soeur Eunice faut solo là papa là maman voilà merci beaucoup vraiment et voilà très bien bana Ernie 14h déjà tout ça voilà tout le bara heure au banda mais tout le bara heure au société parce que tant on a ma biso na ba programme na ye na esengo apesa biso sur place to linga te to bato aussi ça tel heure pour mutu so koya heure juste aussi si heure on a ta obeta libaku madame kutu aya attention bandi heure on a te to ko s'excuser pour la heure ya ko banda mais pour la heure à ça selon que le Saint-Esprit nous conduit aussi ça na biso la heure à bien billet ça combien pour la place standard, il a 5 dollars, 10 000 francs. Pour la place VIP, parce que nous sommes dans le concert, tout ça. Les gens sont Vandi, mais à un moment donné, dans le concert, on a vu ça. Et comme on a confondu. Et voilà, c'était pour la VIP. Mais quand même, félicitations. Na statut artiste belé posté affiche na Dieu soit loué frère Henri Papa moi na talara Henri Papa merci papa Henri tozala na grande célébration 10 ans il y a célébration Pâques et en avril je pense que na mikolo mukie biso peto loba par rapport na yango donc merci na artiste merci na maman immaculée bazana en France partie pe ba statut merci en tout cas na merci beaucoup maman alors vraiment na bengsi ba maman nyonso surtout ba maman les amours na bino to ya concert à serre ça très bien au bopé ça on est juste pour nous soutenir œuvre beau ça là et rapidement au foot ça raté avec pour soutenir donc et là que tout ça qu'on organise ensemble dans bango parce que une façon pour faire participer on peut la bénédiction bah on m'appelle kilo caché na on a invité papa l'homme à souligner à ce qui bien et au moins tout continuer ah pour ce que tu souka mabe alors continuer parce que nous devons donner le meilleur de nous. Oui, nous devons donner le meilleur. Papa Nangaï, Naye, parce que dans Moussanza, mais son bengi otuni, il était surpris. Il était surpris tant toujours le bani makambo est favorable pour Moussala o. Ils ont bon côté et zone singa parce que yemora yebi azawana sur place. Si faut na calculer ba billet o e futami pour na zonga, ça n'a rien à voir na makambo mbongo. D'abord parce que Moussala auto sala ka to yebi valeur na o ezaka na ba vie abat. Papa le moyen on peut ce témoignage. Non, c'est Béro, le besoin c'est. Voilà, merci beaucoup, alors merci de répondre merci à l'invitation le 20 mars, vraiment, to Bengsi, Batunio, so Christian Isilaba. Malinga mambo sambele yango yaka concert. Ah boya. Christian Isilaba yaka concert, Code mondial Willy Moucheni, Bruno Bika, l'honorable Berret, toi Mazan à Paris, Maroya, Aroya concert, ça va très bien. Jérémy Converse débat forme, merci à Rolicha Sabo et Belé. L'honorable Alain Boïka. Merci beaucoup, maman. Alors, merci de répondre à notre invitation. Claudie. Merci, Nabande Cognos. Merci, na papa l'homme. Beaucoup de courage. Te lis vraiment à Tindikama parce que dans milieu de la biso, il y a musique chrétienne. On a besoin d'un producteur. On a besoin d'un bateau bazo causé. Né de la main de Didier OPT, la production. Je pense que dans Mikolezo, il y a beaucoup d'artistes Obako Bima. Dans la main. Mais on a payé na fondation.
l'homme Mwamba par la ça. grâce de Dieu. Yaya, mutakoza na mbongo ebele. So nzambe asi motema na été a opesa te. Nga siko yanga. A opesa ba pesa ba fali, ba ferre. Problème exacté, ko se comparer na grâce à muninga te. So muninga zui yo ko la date que o kapela ça beaucoup apesa nga pe c'est pe la kana bénédiction muninga. So kapesi donc c'est que ça yaye. Voilà, merci beaucoup mon malheur des trois personnes bataillon dimanche à Lelo. En tout cas, dimanche à Lelo, nazo pambola nzambe. Bon dimanche na bande konyonso, bon mois de mars na bande konyonso, bonne fête de la femme na ba maman nyonso na yebi que tozala wana ba papa ba maman bana bande konyonso tozala wana, que Dieu vous bénisse. Na ngina pesa mbote na la mano Didio musique intercession paiement de compassion ba mardiste nyonso vous m'avez manqué ba moi ebele na lingi bino mingi nzamba pambola bino ba partenaire nyonso la mano Didio bon ba tala raté au production ils ana producteur tout ça ba yaka nzambe apambola bino ba artiste nyonso oyo bozo soutenir d'une manière ou d'une autre, que le Seigneur vous bénisse et na loba bon préparatif na maman Keps Anne na sur Nabiso Eunice pour la musala il y a le 20 Merci beaucoup. Vraiment, on va faire un effort aussi à Papa l'homme Mwamba. Je pense dimanche prochain, puis ça très très bien pour nous le encore une fois date. Et le 20 le 20 mars, c'est ça dimanche. Ça dit Torozoya Tongo avant à Kendeba Balance, c'est ça très bien. Bonjour Guinéen Boyo. Le 20 mars, voilà. Merci beaucoup. Nabatutu Batali Bisso, c'était donc là la sœur Lombongo Lemba. C'est vrai, après 2 ans. Encore une fois, Nakati émission. Merci à mon équipe, merci à Fabrice Ndekani, merci à Marma Kika, MC Riga, Mansemba, les notables, merci à Chikotela, Obed Manzouzou Kaitandaka, Carlos Likia, Gianni Kodia, Nabo Sanité, Israël, Israël Bonzale, les loups, au travail d'Abisso, merci beaucoup à Guindombele, merci à celui qu'on appelle Obed Mandouzou Bozake Beto, dimanche à Lelo. On se retrouve déjà demain lundi à 13h05 pour la rediffusion et le samedi à 16h pour la rediffusion et le même samedi à 0h pour la rediffusion bateau à Boutou. Bateau à Boutou, 0h. Donc, bon, on a alors 3 fois la semaine et le dimanche prochain pour un nouveau numéro de Agenda Cultura. Merci. www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'Avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution ya Congolais et Mounani. Nakati ya avenir pour tous. Ou la Easy Cash. Naibisibino, ba même prix des gros ya Turquie et ça les awa. Pas besoin de billets, non plus de visa. Saint-Valentin eye kovibra makasi chez Djongade Ngandantaba oyo ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris bisika oyo moto nyonso azali koya pona ko se détendre kitoko pona Saint-Valentin oyo boyebake chez Djongade Ngandantaba batieli bino 3 jours ya ambiance pona ko fêter Saint-Valentin. Ça va chauffer. Vendredi 18 février 2022 bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 double office
oyo akobini sabino joli kitoko na barumba pe na badanse ya mikolo yo na niveau ya 2 fois te. Oza kolia, oza kopina, oza kosepela Saint-Valentin. Pe samedi 19 février 2022 bokozwa CNL Alligator et les autres bakosepeli sabino na musique kitoko po awa irataka nango te. Pe dimanche 20 février 2022 sombela suka bisanga bokozwa Emile Alias de Mingongo, la voix qui cloche et le mona wenge musica poussa na tofanda, ça va chauffer et cause la somme na niveau ya 2 fois te pour ce Djonga denga ndantaba 3 jours ya Saint-Valentin et cause la somme. Adresse Zaka Kasemoko 12e rue puis Dixman 94 310 Orly Topé Obengi na numéro ya téléphone Oyo 063 54 75 181 Oza Mobimba chez Djonga denga ndantaba yangonde ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris. Non, c'est trop fort. Ba supporter bagangi. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Cité Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai.